Piaga. Nalingi na bina me motema pasie Piaga. 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 Bana bazokola mais avenir sombre Piaga. 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 Finanga cope, finanga choqué. Je cherche ma route au bout du tunnel pour mon lumière. Bonjour, bakonzi ya mboka, autorité ya mboka oyo, apesi bino mboti. Ngai mama ya Gloria Senga. Mwana nga abimaki vendredi. Bazaki na réunion na bango. Réunion esilaki. Mituka mibale ye ya noir na ya pembe. Na basoda balati bakavule. Baye baleve mwana na ngai. Ti lelo na yebe esika mwana na ngai azali te. Yango na ye pa na yo président de la République. Olukela nga solution omoka kotala esika mwana na ngai azali bazongisela ngai mwana na ngai aza mwana mwasi depuis vendredi ti lelo papa oza na bana basi na ndako soki mwana na yo moko abungi yoka pasi ya kobota ya moboti eke azomona mwana na ye tali esika mwana na ye azali te yango na ye pai na yo kosenga yo pesa ordre bazongisela nga mwana na ngai balakisa ngai esika mwana na ngai azali na ye kosenga yo mutu nyonso oyo ayeba esika mwana na ngai azali ezala mokonzi ya ANR ezala mokonzi ya la polisi ezala mokonzi ya FARDC yo oyeba esika mwana na ngai azali bolukela nga mwana na ngai boyebisa ngai na mwana na ngai boyoka pasi ya kobota ya moboti combien de jours nazolia te nazolala te nayeba esika mwana na ngai azali sala lokola mwana wana aza mwana na yo nde ozomona yo nde ozomona ye te yango na ye kosenga na bino namona mwana na ngai nasengi bino namona mwana na ngai journal lelo eleka te namona mwana na ngai nayoka esika mwana na ngai azali bokangelanga motema te aza mwana mwasi kaka pasi eleki tolia ndenge kolia pasi komela pasi mai pasi banzela pasi ndelo bokanga mwana na barealité ezoleka na mboka papa nasengi yo en tant que moboti en tant que père de la famille nasengi yo opesa ordre Gloria Senga amonana kanisa ata na leta boyebanaka papa yango nasengi opesa ordre papa na ngai balibere Gloria Senga nyonso nazaki nango yango wana libere Gloria Senga libere Gloria Senga libere Gloria Senga asali eloko te bolibere pour voler l'argent du Congo. Tolembi pasi pourquoi beaucoup qui la biso mawate donc mboka weze ya bino mboso o bozomona wana mboso entre 2021 na 2023 mboso a géré des millions de dollars jusque là bambongo mususu ezoyeba nesike kiete mboso lobi asombi ba bus soki na 90 millions par bus mboso lobi asombi bus moko 4 millions de dollars yango bis yango pouvoir likolo tondimi na o comprendre te tolembi pasi tokomi baouvre na mboka ya biso. Vous imaginez que dans ces pays pour pas foutre à fonctionnaire tozoni na mois de mars pour pas fonctionnaire ba bon en mois de mars bazwa ngo le 20 avril mais ministre à finance quand il faut kobimisa mbongo en procédure d'urgence bambongo faut pas détourner na ba projet na bango lokuta bayaka nango mbongo bimaka en procédure d'urgence pour la refouta ba fonctionnaire c'est tout un problème mbongo ngo bofouta ba fonctionnaire ezana o mitié o li bofouta ka bango ata na ta ya bien ba fonctionnaire na ba fouta na banda ba fouta na bana ba classe ba liesa ka bana ba rolye ndenge nini tolembi pasi parce que nyonso eza pasi o etikali facile na mboka oyo
eza détournement. Tolembi pasi mboko eza ya bino te. Donc bino batata boye, hein? Oh musa banda koloba une kermesse des gens inutiles. Bo sangani po bo lo bandenge nini bokoki ko kabola gâteau ya Congo. Union sacrée des voleurs. Union sacrée des voleurs. Tolembi pasi. Biso ba pasi na biso etali bino te. Peuple congolais faut telema. Tolembi pasi. Bato ba lekisi. Ko détourner kaka bino mais souffrance la population et le bino de côté. Tolembi mignon ko eleki. Pour zoata transport au salaboy. Pour zoata collier faut salaboy. Les leçons au sombi lipa au sombi na boîte à mayonnaise. C'est qu'ils a luxe. Aux amours mbongo. Nyonso pasi tolembi pasi. Boya na campagne, boko ta campagne tolembi pasi. Tolembi. Bonjour, bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde est au courant. Il y a Makambo Ezoleka, il y a assassinat, il y a Joseph Mwabilai. Ils sont maintenant en train d'arrêter tout le monde. Quand je dis tout le monde, les amis de Joseph Mwabilai, les amis de Joseph Mwabilai. Moi, je suis la grande sœur d'un des amis de Joseph Mwabilai. Ils sont en train de rechercher notre frère pour l'arrêter. Namakambu ya meurtre ya Joseph Mwabilai. Pendant ce temps, nous-mêmes, nous recherchons notre frère Azo Monanate. Car pour na makambu, bazo zwa bana batu, bazo côté la batu na ba minuit na banda ku, bazo côté la batu na ba heure tardive na ba 3h du matin, bazo picola, bazo sala so bo côté na quartier sans fil, bo ki ko tuna. En tout cas, c'est un bazar, c'est tout un bazar au ba créer. Papa Félix Antoine Tshisekedi, c'est vous le patron numéro 1 de ce pays. Personne ne peut décider à votre place. Maman Denise Nyakeru, c'est vous la première maman, c'est vous notre première maman ici. Comment bana bako comme papier bana bako zanga kimia boina kambu ba ebite bino bozawana. La maman de Joseph a parlé après avoir vu le corps de son enfant. A expliqué ba fait nyonso biso nyonso to ki makambu ndenge se déroula kisiko bana bato ba okanga kangoyo. Bana bato ba okanga kangoyo jusqu'à arrêter notre grande sœur enceinte emmenée de force depuis son domicile à Limete. Enceinte, mère de 4 enfants, bana bazami lelo 5e jour maman Denise, papa Félix, papa Fati, lelo 5e jour grande sœur na biso enceinte, ba mema ekuna position zolala e banite akomi kolela mukongo pasi. Moi même to memela taba kisi na ye yazemi ezate. Aza ba condition oyo eza normal te pour une femme enceinte. Asali nini? Pour des mesures d'enquête, moi c'est Azemi likambo yebite, likambo to yebite. Ba mema grande sœur papa, maman bakenda na ye. Bakenda na grande sœur. Balobi nini to memela bango petit frère na biso pour ba libérer grande sœur. Petit frère na biso azami à Joseph T. Azami à Joseph T. Eza babengaka ba l'ami de mon ami relation. Na journal d'appel ya Joseph pour vérifier na babilo na pour vérifier ba benga na katelo ko baza ba amité. To yebite pour na ba mesure d'enquête ngo ba memeli biso grande sœur. Bana na e bango yo bazo tuna nga tantine. Où est parti maman? Je ne sais quoi répondre à mes nièces et mes neveux. Je ne sais quoi répondre. Papa Félix Moutoko lekelo na maele azate. Nambogo mutoko lekeo na makasi azate papa telema parce que tout ça na omone bazo luka ba ternir ba baby sande personnalité na ba baby sande réputation na papa kota likambo. Nous sommes maintenant en danger. To komi ko vivre na mboka na biso ko ba fugitif pona nini to sali nini papa sala o papa ko sala maman Denise Nyakeru sala o maman ko sala na yeyo mariée mère de 4 enfants. Fonctionnaire de l'État et travaille à la fonction publique. Son casier judiciaire est très bon. Azan les kamna mutute à bundate à sambate à bomate. Toza une famille modeste. Nous sommes grandis dans la parole de Dieu. Nous sommes grandis dans une famille chrétienne. Toebi mambo ma bête.
tobombole mama biso likambo mama tension etungisaka toyebisango mama tomemi ngambu na minto tension mama ezali sou bien te toyebi eloko te papa Félix mama Denise Nyakeru s'il vous plaît grande sœur na minute tozoloba za kuna na kati ya kanchachi na dete lelo 5e jour on ne sait quoi faire. On a que vous vers qui tourner, s'il vous plaît. Osunga biso misa grande sœur. Enceinte déjà dans le 3e trimestre na grossesse. Ah on la suipe na banso na mabele, on ne sait plus quoi parler. Maman maman okokate, maman okokate. Papa Félix. Papa Abana. Papa na kwei liboso na yo mabolongo. Papa kanisela ngai naza mama. Kanisela ngai papa. Mama nde abombaki mwana na libumu sanza libwa kanisela ngai papa. Naboti bana nga majoritaire na Kinshasa. Bana nga babotami na Kinshasa bakoli na Kinshasa notamment na Petro Congo. Na kobombela yo te papa. Petro Congo esike banditi esike suki na Sep Congo. Bana nga bazali pa bayebani. Nasimbisa bana na ngai biloko mibale. Liloba ya Nzambe mpe biki. Na bibo tambisa bomo na bino na koyeba Nzambe mpe kobanga kotosa mpe mibeko. Bosimba biki na bino malamu. Wana lobiko na bino ya lobi vi na bino na bana na bino. Papa ngai mama na yo mutu na ngai oyo bibaki libandi. Okotambisa foto na ngai soki batie foto na ngai na wenza livia babuntu abuminga zate. Papa pona tangisa bana na ngai. Lelo yo kana kotungisa Nzambe ndapesela nga bana nga ba matricule te. Apesela nga bango ba matricule te. Katangisi bana primaire, secondaire, université. Ngai pena lukana melata mwati te. Eloko nga na kotungisaka Nzambe nango siko yango oyo. Bongo ti yango na komela nde likambo aboye. Kaya kolatisela nga bana na ngai. Pe bakamatela ngai mwana na ngai na bana na ya mike boye papa. Akenda ko se retrouver da bisiko bayebi te bana na bureau de quartier. Banda na basusiati. Tokoma na bakomi nani bana na ngai bayebi bandako wana te papa na mokolo moko te. Soki tokolia mwa fufu na biso na ya mulutu tolei soki mwa fufu na biso masango tolei papa opo na biso matamba tolei mokoleleki likambo nini papa kotelanga likambo oyo papa na ngai yo naleleli yo ngai mama na ngai mama noyo kwa liboso naleleli yo kotelanga likambo oyo landelanga dossier yo ngai na makasi te makasi na ngai na pesa epai na mwana na ngai chichi Sekedi, ako benga yo bongo papa. Abengi yo bongo. Latelanga maman no souci. Papa. Elle s'appelle Tani Iefa Munga. Mais on a mentionné le nom de Tani Iefa Omanga parce qu'elle est mariée à monsieur Omanga. S'il vous plaît. Quelle est la dette papa na kati quand tu as zawana. Aola la suipe na bain. Aola la suipe na mabele. On nous laisse même pas le temps de parler avec elle. Aidez-nous s'il vous plaît.
Congo limite ya bao bando kolisaka nzela ezalaki ancien régime na ancienne opposition oyo ekomi actuel régime. Bandeko na ngai soki totelemi te moto akotelema na place na biso azaki moto abanga boninga te moko eza biso nyonso. Tu ne peux pas être moto dans la transport te eza pasi courant eza te moto lia te kotika la bongo population ekotika na résistance à partir ya lelo na butu déjà. Donc lobi soki olali kaka olamuki ekolamuki 20 heures obeti nini basali mpona kolakisa ke non ezala eza makasi moto abanga moninga aza te ere bakangi biso bacomprendre ke biso toya barebele te epuis bademisi biso parce qu'on est des défenseurs de droits de l'homme na lelo na nzela toyaki mpona kosala nini mpona kopromouvoir na kodéfendre droit bakongolo baolia te bazolala bacondition mabe e bazovivre na insécurité. Cependant lobi tokosala mise au point oyo tokopesa n'est pas prochain rendez-vous bandeko mboko eza ya biso moto abangisa moninga aza te à la lutte bandeko à la lutte. Alors, le mouvement citoyen tozaki lelo na nzela pour que tout dénoncer plus comme cher na mboka na biso parce que totrouvaki anormal toza na bakonzi oyo bazorespecte aspiration ya population. Yango tolansaki marche pacifique ebandaki na Pongabi po esuka wapi na palais du peuple. Na kati wana tozalaki arrêté et puis après arrestation bauti kolibere biso lelo tozo confirmer que toza na nini en bonne santé biso nyonso toza en vie et biso nyonso toza libéré. Bandeko na ngai on appelle à une grande mobilisation parce que topesa mot d'ordre ya acte mibale dans 2 jours awa parce que tozala na mboka te oyo quand rien n'avance tovanda kimia comme si tozosala semblant. Bandeko tozala mobilisé opération ezocontinue à partir à 20 heures ya chaque jour bato nyonso ya Kinshasa babeta manzanza ya province babeta manzanza baloba ke non zala eza makasi courant eza te mai eza te transport eza te dollar esi emati tozala mboka na biso te comme si tozala kati ya nini ya prison soki tokomozela ke ndenge eza wana Tshisekedi akotela biso Fayulu akotela biso Katumbi akotela biso bakotela biso te parce que bango nyonso apparemment ils jouent au même jeu. Bandeko na ngai tomiso en charge biso moko population c'est que soki yo population komo lobake makambo otambola bien te komi rebelle eza lokuta eza constitutionnel ya population a revendiquer droit na ye toza barebelle te toza badéfenseur ya droit de l'homme population botelema pour ensemble to revendiquer et agenda public et respecter aspiration population bafutaka bango mpona nini parce que biso nde totiaka bataxe biso nde topesaka bainfo alors soki bazofuta bango mpe fo basala nini kosala bien pour que congolais alia kitoko avanda kitoko azala na courant parce que tozozala mboka te oyo tomate mona lisusu te bitungulu mona lisusu te pilipili ekomi 100 francs. Bandeko na ngai organisation ya lelo ezalaki bongo balidere biso nyonso en tout cas topesi merci na bato nyonso baparticipaki na kati ya manifestation na bamouvement citoyen nyonso de près ou de loin oyo bateki soutien na bango na diaspora congolaise na bacongolais oyo baza mosika na baprovince. Bandeko na ngai à la lutte, à la lutte, à la lutte, patrie la mort. Le papa naïf vient de voir ministre nyonso bafuta chaque 30 député nyonso bafuta chaque 15 bandeko na ngai so tolobi ke mai eza te tokomi bandoki na mboka na biso transport eza mabe tokosuka yo wapi bandeko na ngai tokomi baesclave na mboka la révolution vous appelle tozobema Quelle maman?